nous allons que papa c'est une loco ni. Exactement. Quand de focal papa c'est une tini quand il fallait me la même année mon non le monter. Ah il y a ils ont voulu mal aboutir aux États-Unis. Ah qui a commandé le roi à pour la qui passer sur ce. C'est ça qui est bien pour le danger. Après qui sa papa na yé. Parce que nga si na remarque papa chega ko corriger pena mosaka te po atalaka ah oya za na age ya papa na biso so na bina banda ko coincer ye ko pekisa ezaneti na manquer papa na biso te papa chéri joyeux na place ya kimwana musala soko bande luko pesa ke respect ke papa na bino wana akobebisa nde image na yo personnalité na yo papa chéri azavie na ye na kosenga ba fanatique tout ya BCBG batelemela mosaka na oyo azali kosala azobebisa image ya papa chéri sepela na biloko wana te tosenga ndeko na so mosaka asala musala asala ki porte parole pourquoi Roger nganda kotaka na babuzo bate kaka yo oflataka papa chéri te ebele papa chéri asala ki so États-Unis siko flatterie à tout ezasiko faut pas me mettre sur la France ayeba ko respecter parce que fali oye tongo midi po kwa zotanga kombo na ye fallait un master na été fallait un patron lelo soki fali azalaki artiste moko mal éduqué fali lelo soki alobi a créé guerre lelo parce que moment oza moment ya fali mosaka aluka a conseillé papa chéri pour album balle de match et bima parce que lelo soki to lobi na ndenge ya vérité wenge BCBG pour le moment baza na actualité mon côté puis petit avait moni bingai moko ken piana na lobaki yango na betaki ultimatum na lobaki na finir makambo yo pas question ya journaliste moko ya mboko yo akendo lobisa soit moi na avait moni soit madame o avait moni batiki na lobaki yango ekosalema lisusu te erreur wana bato ba sima ya makambo RTGA toyebi na biso bango oyebi te toyebi bango toyebi keza na bavie mususu oyo bazoluka baprouve kaka bato ke non biso mpe tozongisa RTGA yango na nko toyebi na biso bino mpo héritier azalaki incapable ya kolandela démarche wana po apese te na makambo wana baluki bavie lourd bazala nsima ya baaffaire oyo toyebi na biso yango très bien arini soki botuni ye soki pena aza sincère akoloba oyo vieken alobi yango wana eza mpe jour kari natingamakanga donki nakende boye azokangamanga nazonga boye azokangamanga natimbe nabi mwana oyo azoluka eloko mosusu nabi te mwana so otambola na ye soki olandi basentiment na ye eyo riske lobi awa ozwi bebe pamba donc baseriana nazali mpe na besoin obota mwana te donc nakimaka ye kutu yo akima jour tokenda neti la samba ya yebi jour na aloba très bien ya yebi Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata tosepela ndamu ozola teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana eyo moko vraiment solution déjà ezwa mati solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse,
mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso. Yo totisa bino na baproblème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, mele mpe basolution. Mokonzi ya banzete aza wana na Suisse, obenga ye na banimero eza afishe. Mele mpe basolution batika yo. Bonjour Paris, bonjour Turquie, bonjour États-Unis, bonjour Canada, bonjour Kinshasa, bonjour partout Bolanda. Sam Kazadi, le nécessaire journaliste Nabino, moi Namusa Nabino Akendaka de partout pour nous Sabino. Ba information peu bilingue. Nazana Ken Piana, on a baptisé na kombo Ken Ipupa. Naebi pourquoi? Tobeta masolo o yezoleka actuellement na internet ba titre belé zoleka. Malenga Kofi o asekui. Tout le monde ba titre belé. Oh boye, on t'a koufi, toke wana, to filmer, to poser ma question, nana pesi mongo, nana pesi mongo te, etalibiso te. Avec une pianane to beta masolo to yeba. Mbote mingi na ba bengi la patronne Philo, restaurant chez Philo, restaurant qui toko pe Yaouli Moucheni Kodamboka, David de l'OTTP, Jires Kembo, sans bonjour Ken. Bonjour Sam. Bonjour bandeko tout bazolanda biso. Alors, Ken, en tout cas, ceux qui n'ont invité, tout bêtement, il y a des journalistes, il y a des gens parce que la vérité. Totalement, tu vas nous dire maman Olangi ou Akoufi. Akoufi, tu as dit qu'il y a 3 jours après. Mais maman Olangi, tout le monde a titre, plus de 20 titres à l'internet, assez cuit. Réaction, non, il y a pas comment titre, non? Bon, moi, je suis journaliste, je suis premièrement, nous avons côté na lisola mamolangité. Premièrement, nous avons miniature na nous bande ko belé ba osela. Na tela na miniature moko Sam Kazadi. Il faut battre les photos à wera que non. Président wera que miniature ezali bato ba miniature ezali photo image monaka o batiaka avant mon image miniature on benga miniature. Donc voilà. Ba miniature nanu au mona batie photo mututel. Soko koti na kati ya émission okuti makamu mususu. Moi je pense eza parmi ba lokuta o ezo reni na kati ya net. Lelo okokendo zwa information ya mutu munene o akufi neti mama Olangi. Mama Olangi akufi. Yo zo kende ko sala information na yo ono asekui. Mama Olangi azali na niveau j'hésite. Azalaki mosala nzambe mais na niveau j'hésite quand même. Hein? Totika ko sala babiloko tozoluka to sala. Totika mama Olangi que son âme repose en paix. Tolela na kimia. Totika ba polémique na baliwa ya batu. Tozomo na baliwa nyonso ba ya batu o baza célèbre. Ezo sala toujours na ba bezi kaka batu fo balukela ngo ba bezi. Oyo ka lobi ape o ve monib akufaki te bakosaki biso lisusu. Po ba journaliste balinga ko créer ba actualité ya bozob. Alors, merci Ken Piana. Alors, on a continué dans la même logique, il y a raisonnement place aux alliés. Via mon production, oh, vraiment, ça qui chargé dans mon signé par contrat, tout ça, ou a signé vraiment changement de fréquence, il y a son, à autre que tu as biso, ROU qui a un, ça y est, pour nous, 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 na Vemoni. Vemoni, bazala qui vient na makasi, vraiment, na yebite na kati ya ba orchestre tout, ceux qui na collaboré na mututa et belé net Vemoni. Vemoni baza Vemoni boye. Ngana zwara ngana mona anet nzambe a remplacer langa Vemoni be pas soulé o afali. Parce que ceux qui n'ont pas de problème, ceux qui n'ont pas de Vemoni, ah petit nangai, yo po benga batu briske boy. Les cas à lobby. Pour nga zala ki indépendant na bureau ne o zala ki na même avenue na DGM oyo côté azandouana, bazala na bureau moko na place ba passeport. Il y a des artistes et musiciens qui ont musique à maison mais ils ont fan. Au moins ils ont l'accès à passeport, habiter la musicien tel. Oui bien à combo boy. Tel a vrai combo na ba. Donc nazala tel a babilo ko ana nyoso. Donc on a fait moni bito salite en belé chaque dimanche vieux atinde la nga programme à musique à maison mais à 6h du matin. Et ça li passe heure na yo qui vient bongo a Koufi. Et ça li nga passe mais dérangement nazala nango ezala kaka RV moni bazobela nazala luka renseignement donc ndotala mais bazala précision est-ce que okotala bazala ki ko pesa biso précision te place azali nga na okaka kaza na end kutu ve moni ba Koufi na okia Koufi na Kinshasa et soka nga pena makasi na ah ve moni bi pena Koufi na tikala ta ko mona viete na moment malade sala nga passe nga pona nga na eba kaka vie
kenda ozaba swene na Inde na bulaya kutu vya kufi na Inde mais na kamwe ba sanga kufi na kin donc esalinga vraiment pasi nazo pesa ba condoléances vraiment na famille wenge musique maison mère mobimba en général na pesi ba mes condoléances vraiment na président Weranson o ya kufeli vraiment président Monib quoi. En tout cas, mes condoléances à Werason, le roi de la forêt, aux États-Unis, au la semaine prochaine. Il y a moi sinaye là ensemble, na frère naye, ami naye, collaborateur naye, vraiment Vemoni production P. Ba musicien nyonso balongwa maison mère, héritier Watanabe, Déplique Pomba, Fabrigaz, Fer Egola, bango tout. Basé belé big ndon bakoyera matanga na bakutana peut-être un jour bakutana na Werason ensemble na vila bango. Réaction na yo jour ngo yinda yo zane ni. Ouais, jour ngo ezala pena poser mais bon matanga ba pesa mutu invitation te na matanga ezala kaka volonté ya mutu Vemoni bazalaki pe vie affaire azalaka vie ya batu presque nyonso tout en plus yé na angle polémique atikala kozala te tokosenga kaka ba fanatique ya maison mère o ezali matanga ezwibino mais ezala place ya ba contre rendre te botika mutu nyonso tout aya a participé na matanga ya vie na biso Monibi ponga na bive Monibi azalaki vie ya ba journaliste nyonso ata Karine Mokonzi pa kokyoya place wana soki ayeba toucher ete batika ye parce que azalaki pe vie na ye nga mona place vie Monibi bagangela Karine azobisa bi petit luka o soigner ata po na yo parce que obimisaka image moko boye neti ya ba danseuse kaka Karine soki aza conscient ayebi makambo na oloba na parler avec na biso wera auto sala accident auti end era zongi tozalaka na ba Karine Vemoni bazo ebisa alobi yo na monako oza na différence moko te na ba danseuse na biso luka osomba ta ba mafuta bien o changer moi image oza na image ya ba journaliste te donc yazalaki pe petit na ye donc c'est ça. Merci beaucoup Ken Piena. Alors solo ba makambo na ndenga sentiment te po wana lisolo ba kosela ka moko ite Karine soki botuni ye soki pena za sincère akoloba oyo vieke na lobby yango wana eza pe jour Karine atinga makanga donc nakende bwazo kanga manga nazonga bwazo kanga manga timbe na mwana oyo azoluka eloko mususu na bite mwana so otambola na soki olandi ba sentiment na ye et yo risqué lobby awa ozui bébé pamba donc baseriana na zaipe na besoin bota mwana te donc akimaka ekutu yo akima jour tokenda neti la samba ya yebi jour na aloba très bien ya yebi osali ba campagne belé manike RTGA manike boye senti basali bwe mais azu mobala sika pe azungi na RTGA au bana dimanche on a information au courant bon nga nazala nga wana te pona koloba makambo ba RTGA mais nga na yebi RTGA wana ezalaki na bakale belé je pense kabal bato ba sima ya makambo RTGA toyebi na biso bango oyebi te toyebi bango toyebi keza na ba vie mususu o bazoluka ba prouver kaka batu ke non biso pe tozo ngise RTGA ngo nanko toyebi na biso bino pour héritier azalaki incapable ya rolande la démarche wana po apesete na makambo wana baluki ba velu bazala sima ya ba affaire toyebi na biso yango très bien toyebi yango très bien mais ça ne sert à rien toyebi ke makambo to salaki et komaki na suka po e banda e démarrer mais eza na mutu batu mususu bafandaki na sima wana po na kotia bakal mais eza nango gravité eza pe fin du monde te vie ezo continuer. Alors, affaire Vemoni production, nous avons bateau belé boke matanga, bazo poser mon oui, maman, mon bano kofi, banani bayaki, banani bayaki. Est-ce que biso journaliste, il faut que ndaka diffuser information, lever di ko amto kofi toto que ndaka créer ba polémique, ya koyeba, nanya pesaki, nana yaki. Est-ce que c'est important na biso journaliste? Voilà, pire petit avec Vemoni bingai moko ken piana na lobaki yango na betaki ultimatum. Na lobaki na finir makambo, pas question. Il y a journaliste moko ya mboko yo akendo lobisa soit mwana Vemoni soit madame o Vemoni batiki na lobaki yango ekosale malisusu te erreur wana bato ba kende kuna ba yeba ki Vemoni bité sam kaza di biso ba série pena to traiter na ba Vemoni bitozo bengana sami wana ata yo ku tozalaki na no journaliste te
yo yebi ke biso tozali bambiaka na kati ya masolo o vie moni baza vie na ngai ya tongo nakendaki ntina famille natie mama na makelele soko oke na lupango vie moni baoyebi biso bajournaliste baleki ame moto ayaki koswanisa famille ezalaki ka keni nga nakendaki koswanisa famille nakendaki blaki te na objectif nini oh na sansi ke koma bozopesa laisser aller na bachroniqueur oyo babimika lobi awa bazotiela bino mpe bamikro mpe bozoloba na bamikro ya bato bayebi kutu vie monibi te na explike bango na lobi soki lelo bango baoya na songisongi ke no maison mère esundoli vie monibi pendant une année ya malade bongo sikoyo plus de 20 quelques 25 ans passé wana oyo basali parcours na président Wera ba opportunité nyonso oyo président Wera apesa vie monibi est-ce que famille bokobosana yango kaka lelo mpona bato moko boye bazoya kointoxique ba opportunité nini apesa ba opportunité yo yebi te ke vie monibi nde azo signé bacontrat nyonso ya maison mère soki batie yo osigné bacontrat ya orchestre neti maison mère yo okende mpo négocier contrat mwa 40 000 oye pa président nolobi non président tozwi conclusion na bato wana contrat oyo eza $20 président na arotuna bato wana te aza na confiance na yo directement yo yebi te ke na famille ya vie monibi amemi bato na poto ebele amemi ata 500 personnes na poto 500 menga na kende bayebisa nde vie monibi avida famille sikoyo na nsima nani na baopportunité kaka ya président Wera sikoyo moto abongo ata kutu bato mosusu bayaki koede peut-être na moment malade parce que oh Wera salaki c'est comme si bato baluka bakache bon comme bato mosusu bamibimisi ke biso nde bakolo matanga le passé pe tobosa nango te le passé avait monibi c'est Weranson eza Weranson ozo comprendre lelo vie monibi akufi pauvreté po afandaki pembeni ya mutu Moi je qui beaucoup le il est malade Binisa bango Chérie na maboko na yo batata ba mama bandiku nalandi esima natimbiri basekre na ye sekre ezali kaka timbela balobi awa toza ozomona oyo ezali mpana kokuma lokola mwasi simekoli mwi kibokolo yango oyo podi oyo bazakokela yango awa toza kibokolo mwasi simekoli odi oyo eza ya mwana mboka komona yango simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otie yango outilize omoni ezwi forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo osentur ke okozala nzoto makasi nde nini na awa toza solution makambutu omabe bosala komi loko amaki allo awa toza je veux la pommade bocho je veux les Supovita plus je veux le sirop bobaraba et voilà oyo pomade ya kopakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi mpenza ndenge nzambe akanaka ezala totuma peni voilà yo lingi français trop mpo ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mabili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awa toza Simekoli. Il y a bien. Oh, ya pesa ki ba porte. Lelo vie moni ba kufi neti patron moko atiki bandako ebele na mboko yo yebisa mkazadi. Kisko lelo toloba Wera za mabe ya lelo. Ah, tela mo boto sala ka pe ba analyse ya logique. Botali pe rétroviseur bozongi pe sima. Botali pe makambu ba le passé sala ka pe bien. Zateke lelo ndenge vie moni ba kufi ale tozala manipuler na groupe bato mo petit bokendo cha mbriema non eza sens moko te
Alors, awa toza na kitambo na immeuble ya munene ya vie oyo asala ba journaliste plaisir Zakari Bababasu atonga biso immeuble oyo ebandi na avenue oyo obaluki liboso tina simakuna donc napesi vie Zakari Bababasu mbote pe na souhaiter mes condoléances pour moni pe azalaki mutune ya kati azalaki pe producteur ya kala vraiment produira pe wenge série mo boye. Alors Ken qu'est-ce qui se passe entre yo na frère na Mosaka? Vini na Mosaka, hein? Bangi te oya vini na Mosaka. Qu'est-ce qui se passe na Mosaka? Na omona o s'attaquer na Mosaka, Mosaka. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, ngana zana na problème mon côté. Mais ayeba ko respecter. Ayeba ko respecter parce que fali oye tongo midi poko azotanga kombo na ye. Fali za master na été, fali za patron. Fali za patron. Lelo soki fali azalaki artiste moko mal éduqué. Fali lelo soki alobi a créé guerre lelo parce que moment oza moment ya fali Mosaka aluka a conseillé papa chéri pour album bal de match ebima parce que lelo soki tolobi na ndenge ya vérité wenge BCBG pour le moment baza na actualité mon côté siko yozo lukosa la guerre na mutu aza na actualité ya makasi lisusu ya bablagi te. Parce que fallait pour pas actualité parce que papa chéri a zobeta ba concert réseau ça ba plein donc voilà ta kobeta ba concert papa chéri a zobeta ba concert pour papa payant peu en plus na lobby boy papa chéri a zobeta ba concert pour papa chéri a sala ba archive ya makasi papa chéri a na ba œuvre belé oh lelo ti a kokufa ta bimisa album te a robeta ne ba concert et sala ba plein. Côté artiste qui artiste boye to boya papa chéri te aza parmi ba icône ya musique na biso ya mboka. Mais après qui sa papa na ye parce que nga si na remarque papa chéri ko corriger pena Mosaka te po atala ah o ya na âge ya papa na biso so na bina banda ko conseiller ko pekisa ezaneti na manquer papa na biso te papa chéri. Zoye na place ya kimwana musala soko bande luko pesa ke respect ke papa na bino wana akobe bisande image na yo personnalité na yo papa chéri papa chéri aza vie moko ya respect papa chéri asala la polémique na mutute sikoyo kobanga ko reprocher Mosaka na sens que age ya Mosaka oyo ko reprocher ye ozomona te ke Roger Ngandu soki a débordé maloba muke ba reprocher ke mbala mo po Roger Ngandu amona muke tala ka Roger Ngandu ye ba reprocher ke mbala moko yango moni Roger Ngandu akota pena na ba délire penate mais soki bo tala ka ke no yaza papa era zo mema pe makamu na ndenga buzoba mfoko reprocher pe papa peut-être ayoka parce que papa chéri azaneti mokonzi ya mboka azaneti mokonzi ya BCBG il faut diriger na ba papa na ba koko bazakuna na ba bébé nyoso tout il faut bazala bien instruit avant oloba likambu il faut zala maloba oyo leader ndazotinda yo kende koloba yo kendo créer la guerre na yo moko boy okendo loba Kelly na États-Unis azana ba valeur na tia ba radio kula Kelly muto abeta na ba stade ba caché ba $120. Moi j'ai pas suivi l'émission en question. Non, c'est là, Hollandais en côté mais. Tant aux la émission dans émission aux qui ça on a pesi mbote na Hakim Saloum le nommard congolais. Na pesi mbote na Jimmy Chauve Congo tchèque, Michel Kanyembo le patron, Jires Kembo, nous vivons l'époque de Jires Kembo dans un format Nakata Tirki. Merci na le tout puissant Eric Mandala bon. OK. Papa c'est une loko ni exactement corps de vocal papa c'est une tini quand il fallait la même année non le monter aya ne vous voulez na boutique États-Unis qui a commandé le roi raja pour va qui passer sur ce parce que ça qui ne doit pas danger parfois bon bref tout sur la montée albi arkelia comment net aux États-Unis arkelia comment un succès lokola raja kula donc raja kula kutu okuta yo kana raté siko eloko ekamusanga siko Mosaka guerre yango azo créé wana fondement nango eza wapi fondement nango eza wapi expliquer nga siko émission ndi fali asi asali ou peut-être soit à chrétien qui ata wenge BCBG comment zo luko créer les petits na vie na ye
Ozolu ko tia division moko ya makasi entre bango. Le problème qui est là, donc toi tu veux pas que non Mosaka a comparé à Fali na papa chéri ne tika acha bango ba guerre. Ndana lingi de guerre wana te o ya zo créer. Za guerre ya buzoba. Ezale ba guerre mo ya buzoba. Papa chéri asala époque na ye. Lelo to ko comparer papa chéri na Fali te. Papa chéri baza bato babandi musique kala ba Fali ba ye. Yo yebisanga lelo oyo lelo. Soki batie BCBG ebeta na Stade de France. Babeta neti samedi. Fali pe abeta na Stade de France dimanche. Yebisanga nani otondisa na actualité ya lelo. Na actualité te menabi ke papa chéri a kotondisa nabi ke Fali a kotondisa ngape na lingi na kota polémique on te pour comparer papa chéri na Fali. Basala makambo minene ebele. Adel Joko bagu danger Hollande venanga Jimmy Belau, ve Louison Mbata. Sœur Angèle Moussoeli Makizembe Nathalie Neymar bazolanda comparer peut-être na Ferré te na minute Fali aza incomparable na minute soki bokomi kolanda Fali bosana ti concurrence na Fali boko kanga masima singa na kingo po Fali aza na ba calendrier moko oyo ko belisa batu mitu ata ba vie ata ba leki nyoso botika na no Fali kal o eza temps ya Fali bino bolobi bozana besoin ya kokota na kati ya mulongo ya ba artiste international te. Fali a s'imposer na liste ya ba star international. Na comprendre te polémique yo fondiment nango euti wapi. Mosaka lobi batindeli lien ya émission Fali asaki na nati lokole. Makambo yemo razolo ba o Fali alobaki ezo correspondre te na makambo oyo Fali balobaki na kati ya émission o basena nati lokole. Nazo ebate. Papa, na mona kutelo kwa loba kutezate. Parce que lelo ngana na mona na interview moko te ke Fali azo manquer yaya moko boy. Basala rapé guerre na petit na baleki ope baza ba impolite. Yo kan sinenge ya moi papa tsheka tshaka check. A présenter ba Rolex ne on a ba $40,000. Est-ce que Fali a lelo? Fali pe soka bia sala ki teti a sala pe concurrence. Na vie nyonso to alukele problème akosala ngo très bien azana nyonso tu yo luko démontrer ye pas ko démontrer yo na ki Fali ya lelo blague te papa chéri azavie na ye na kosenga ba fanatique tout ya BCBG batelemela Mosaka na oyo azali kosala azobebisa image ya papa chéri parce que batu ba mona yete ba mona tala BCBG ndenge ba provoquer Fali oso comprendre ndenge ebima donc ngana kosenga vraiment ba fanatique tout ya BCBG ba meka ko benda vraiment Mosaka matoi po o azo ça les ape bien te parce que so ba tsengi ba lobi la ki sabiso image moko o Fali asa lobi mabe pour na papa chéri soit o porte parole moko Fali lobi mabe pour na papa chéri image ezate. Merci beaucoup Ken Piana tokomi na merci mingi na BM Bernadette Masengo Nicole Zaina Mvama La Force Tranquille Ali Jabir Boga Mogo Boye Alembia Motopamba Roger Niwa Kianga Mipe Namoni Mati Maela Lisa Maela P Noël Maela sans oublier Nakata Londres au Babengi Azana Mongo Belé Asolara bien Manix Chimpu qui cache mani Bernie Rouse qui t'occupe na pesi Ornella Tumba la belle na kata Kishasa Ornella Tumba canon un mot de la fin pour na tranche lelo. Non, mot de la fin zalika ke non ba fan tu ya wenge BCBG en tout cas ngaki en piana na ko manquer papa chéri jamais au grand jamais. Moi je pense que papa chéri a leader oyo boye bibino moko que ngaken na pesa ke ba respect ebele. Moi je pense Fali azapen de konabiso congolais aza jeune net biso to ko linga pété mutu moko boye sans problème oye na yo kaka wana tellement za mutu ya masese ya ba maseke soki ekoi maseke soki ebukani okotisa ba aventure no masese ti na vie privée ya Fali to ko sepela na biloko wana te to senga de konaso Mosaka asala qui porte parole. Pourquoi Roger Nganda kotaka na babuzo bate kaka yo au flataka papa chéri te ebele papa chéri asala ki aux États-Unis siko flatterie à tout ezasconi faut pas me mettre sur na France ce que ça a besoin en France asenga ta Fali par ko mema epete
azande konaiti. Voilà, merci boss. Après ça y chanson ya ba chanson belé azol bango. Koko tozozela nde nzembo na ye wana cheki soki sueme tozela yango comme ya pesa ka batu banzembo apesa bezau apesa banzembo ebele tozozela pe ya ye moko soki esimbi te soki nzembo wana esimbi te. Merci Kenon Piana, merci. Boss Junior Mawete, patron Junior Mawete, boss de boss Junior Mawete. Boss Junior Mawete. En plus, mon sako zolo boleka TV5 na 1995. Na habité ko koma mpaka bo sansaka batu makambo bele. C'est ko zolo boleka TV5 liboso pe ya papa chéri. Merci Ken Piana. Merci beaucoup na Mika Badiende. Merci beaucoup na le patron Rudy Ilumbe le Tsunami, le patron Abed Achou, le patron de Rotana Hotel. Merci Mani. Mozindo patron ya Metro Bar Jirimbu, Motopamba, Trésor Patrick, Trésor Banza, Mario Patrick, Reste Péché Mignon, Place Lengelo. Merci Nabil Nyonso, merci na Dan Fois Mapé. José Kabeya, bon retour au pays à José Kabeya, le puissant de Londres. Sans oublier Eric Mandala, choisi Matata. Ted Tendai Maboko Banco, David Loutete. Sam Kazadi, le nécessaire pour mon na Facebook. Ma numéro affiché on a pour na bas. Si gestion sur numéro ça là, remarque tout ça. Botine nga numéro WhatsApp est affiché liboso wana. Merci na bana tu ya Kitambo donc Kitambo yango yo bana poto mona Kitambo kalami kabadiende merci. Bana poto mona Kitambo o afana na Kitambo aux à Londres na États-Unis bota la Kitambo yango yo. Donc yo première nyonso na Saint-Georges héritier patron na école oyo première paix na tarna maternelle yango wana donc bana poto bozo mona Kinshasa ningi zalaka wana za une façon ya koyebisa bino merci et à la prochaine. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata.